tovandaka na ndako baeglise epuis biso mosusu soki okendaki eglise tovandi na ndako soki mama aza kolemba to aza na mpasi na nzoto oyebi kaka bampasi ezalaka mingi bamama basalaka mingi antuka ma esalaka kaka ndenge wana donc yango wana lelo nga mona simbi mapusa pardon nabosanaki oyo eza nguba donc mpona bakisa ngo so mwa ndambo eza nguba donc ezalaki lore te nabosanaki kombo oyebi kaka biso donc loko eza journée lore yango oyo donc lore na nga na bwaki oyo eza ali mpona tension bato babelaka tension ezalaka mpe bien kosaka yango na damage mpo ekisaka mwa tension obika poto batension ekomi ebele donc kosaka mwa ndambo esalaka bien ekisaka mpena tension kitoko mafuta mbila mpe yango eza pembeni ngai alinga nanga mafuta mbila lobaki ezala te mais soki eza mpenza tokaa mafuta mbila tomisala nango na kine tosala mafuta mbila na kine ekopwana timo mafuta mbila moke otika sikoyo pondu etoka kitoko efandi nango biloko to ekoti na kati pondu sikoyo ekotoka pondu ekotoka kitoko ekotoka donc après ntango ya kotala yango kaka mpo bon natiki biloko kuna nasi bomoni sikoyo nabongisi cuisine mpe eza propre po toza nete olimbisa nde bomoni nga na sengile donc moi eza makasi donc biso na limana awa wana donc oyo mitega biloko ya kati ya soso ndeka nayebisaki bino donc tokosala yango boye pondu mpe kuna ezobelaka ezobimaka toujours solo malembe wow. Nguya danzenze bayongolo yango otawa pele bogoza alors ça tu demandes souki c'est mec de moi omoni Pauline be osalaka nga alasanga kolamba nga mpe nayekolaka bayekolaka kaka super Anita lelo super asuka bazongo wapi oyo eza bongo biloko ya kati nga aliaka nanga ngolo te engala nga basoso mwa ntaba toale ya ngolo donc naa contre bino te donc bato na bato
aza na kibobango. Donc je comprends. Pondu yango oyo pondu ezotoka na dimine moto ya solo bandeko na ngai ya bino ndeko kongo alenga makuse vide o shora desulanga alambaka te ngai oyo lelo dimanche journée na ngai nasali makusa nasilisi na ngai donc pondu yango alitika nango kaka ba 15 à 20 minutes ozo ebele nango loso mpe yango wana nasali loso mopanzi mpo ngai alingaka loso mingi obika ngai na moyombe omela loso bandambo mwana todamaka na biso kaka loso osali mwa ndambo ya loso na nga apeti baolia nzungu eza nango wana otie kaka boye eza nango facile mondele asalela biso eloko tu donc ndeko so osalaka te eza mawa to donc oye na yo otie kaka loso osokoli yango basokolaki loso po loso fo kosokolaka yango ata ozongo na saki sokola yango mpona banini yango ya pembe wana pene ebimi omoni pene esili apres otie loso sikoyo poso tozoli yango kaka ndenge wana bachinois bakoma osala baloso mosusu omona ata so eza bachassis so ndeni donc il faut mpenza kosokola loso bien donc mitema soso oyo ebeli esili nango bestoma soki bestoma ngai alinga yango mingi soso eza ya moto boye mwa 20 eza nango pembeni kitoko esili nango donc pondu yango oyo nabwakaki mwa matungulu ya suka yango wana sikoyo mpo etoka mwa 20 minutes apres esili nango todame na biso na bana journée eleki nango dimanche kitoko soki mpe alexis champagne abeteli nga tour omonaki todame kitoko pauline beyoncé ye sa alakisani professeur na ngai sa alakisani makambo tu ndenge nini okosala makambo tu donc epepele madesu mpe nalambaka otiaki madesu na olambelo yango olingi nini misili na olambelo yango so olingi mpe ndunda mpenza 3 pièces naobetela yango kitoko nabwaki lo mpena bambisa okao dongo mwa mayibo fumbwa mpe kuna beta yango kitoko to bandeko na ngai na video na ngai pondu na ngai eza nango ezotoka biloko ya kati ya soso pondu yango wana ezotoka nango pondu ezovide biloko ya kati yango wana ntango tozolia eza mopanzi loso mpe yango wana ebeli cuisine toujours soko vide po kopangusa yango so na sese na bongisi cuisine ntango mama azoyali na cuisine pepele aza na bulo te akosala makambo ne mosusu mpe akokipe mpe makambo mosusu ponga deja si nasaleli ye mpe akodame na ye alie na lese ndenge mpe bango basalelaka biso mpe tosalelaka bango ata 2 fois par semaine ya kitoko esalaka bien bato to boaprese makusa oyo pondu yango oyo to asepeli atoka posa bacommentaire na bino bamama surtout bino bato kosalaka biso tozala bino bato kolasaka biso mpo tosalisaka bino tone koliaka na barestaurant bato balambaka na barestaurant bana mibali bato balambaka na barestaurant bakebab tosombaka bato basala yango bana mibali tomonaka bana basi te donc en tout cas ozala bien biloko mpona finisa yango mpo banzinzea fo kobanga maladi voilà
uniki yango bongo to banzinzi bakokota te nzungu ekei nango kuna. Merci vraiment, merci na bandeko nyonso to bolandi ngai. Merci ezalaki ya bino shora desu na nga Kongo Alenga. Merci na makusa mbote vraiment na bandeko tu oyo boko apprécier vidéo oyo. Merci na Ale Maloko, le général Papi Biba, motema ya Belinda Uvelela Belinda bambote na yo. Bana eroga lesungi mauvais Clara de Bruxelles petit masali makusa so zaka ngo dame kitoko vi ma Berthe bambota trop ma Berthe Laure Ganga bambota trop samedi toujours le 18 tozanga te na Paris na radio eroga lesungi biso tout bagalo la bagaloise to kutala kuna. Merci na bana Gal Bundes Molifa Mombo bambote na moni makusa na vidéo. Merci mingi en tout cas Zakia Bino Kongo Alenga. Merci à suivre.